tata mbosa lo tosunge lo televa ngantine ane tokisena mpasi to va te moyen yemi kutu na auto ko na motel yomi ngayo ko kunu bébé ici artiste préféré des Afro-Corps naza musicien Afro-Corps mais na pays na biso balingi ba jeune ba développer te balingi nde bango ma ba développer bata boyene na linga bango basunga biso po tozala pe bien to batela pe ntoto na biso un jour pe tozala mbali ya bien to préparer avenir ya bana na biso. En tout cas merci nzamba pambola yi pesa ngana na sala mosala na ngaya ya ulinga mbongo makasi ya kasi sona na mbongo awa musamu sikuzo kotsa mbongo na kati bacha mbongo uza saki tuna trousse sika tucho sika na kocha mbongo bongo na kati ono uzwa cancer na kozwa te bona kishata bataka kasi yo semelingi bolo bakite tapa nusiko na visa na munene yango ukotsa nini na kati tomo na bino kala babloko ko masala soso na maboko na ba mabende siko eza nini eza masala te ngaka siko kwa mona ndekete limbisa kwa mona libata tanga wapi osuka na classe bona antanga kana ba ekoli kane batu atanga ka bon nasuka pe na classe moko pe ya gravité mais on a yebi ezaka kana tanga na sa vraiment buiki tout fete papa bango kaka boye kaka kande papa ngo ya mboko bazali soki abotisi yo ayoki osuma be akomisu kote mususu yango ana tango pe ayininga ngape na moni kaka to inana na biso ngape ngana komi nanga kote mususu yepe kote mususu atiki osko na 5 bana na 5 bana te ka tango to complete to sali kaka effectif wana ya yoki nga mabe abinga na komi solo bana akomi kote mususu o bana bazate paka juma oke na esangwe be bana e bien si mais biso mo bakolo paka juma to mona ngo mabete na pesife na Blaise Bula bambote belé côté nyoto azali c'est pas ça ça mabele c'est pas ça vivant to ebité Blaise Bula zanfi kolwa vivant muninga wera wana za mwa mtu likoshi boy Congolais solo. Mais voilà encore, chers téléspectateurs, je suis dans Paka Djouma, je suis dans la commune de Limete. Paka Djouma, Oboyo Kaka, Otomesana Koya. Aujourd'hui, les lots toyé ce qu'on a kata Paka Djouma. Toyé, Kotika, enveloppe Oyo, Batuba Pesagi Biso, pour te remettre Bandeko Oyo, Balobaki l'autre fois. Parce que ça n'a pas tout, qui n'a mon thème, Yarosunga. Et on m'a dit les lotoyers n'a qu'à pas qu'à remettre bango enveloppe voilà pourquoi j'en profite directement de dire un grand merci à Didier Max depuis Londres parce que lui il a cru pour cette émission vous avez envoyé au monde un peu ba image nettoyer kotika yango où ils a vu à Paka Djouma grand prêtre nous avançons donc bon mon avis à Paka Djouma normal. Congolais solo. Maman la lobby boy. T'es dans sa maman la kuna maman. En fait, eza boy. T'es dans fille t'es maman. Boni, comment on est? Papa, nga comme nga ma Viviane. Naza boye nazo déclarer pour na ngai na moni ngonge komi molai pour na longwane sika oyo nazo lukata mbongo opesinga na teka na longwane sika pour awo eza passer l'équibiso pour na ngai na suki wana pour nazo déclarer ka moi muko opesinga na teka ta koteka na longwane sika oyo yo teka nini Nata mapa na koteka restaurant na koteka panga na koteka ka moi muko bokopesa ngai na koluka ka keloko na koteka. Tu as déjà mapa? Na teka ka mapa papa. Mapa nous a fait combien? Fois na ngeza la 30 000. 30 000 francs à pas. Donc 30 000 faisant le roi $15. $15. So ba pesio $15 mbalasima. O teka mapa. Na koteka ko kutanga na zo tamolaka na mapa papa. OK, c'est bon. Mututoye ko luka. Merci à notre cher téléspectateur Bato Bamesana Rolanda Bisso. L'autre fois nous étions ici à comment est Sunan? Angèle. Angèle a déplacé. Tozela Tiaroya, tout remettre au Bopé Sagi Bisso. Merci beaucoup à tonton Didier Max pour votre soutien. Angèle a se déplacé. Le temps à Zonga, Toko Torozonga Boué, mais Toki nota la Fiona Moussou Solobaki, Toti qui l'a épargné, Tozo les camés. Angèle a se déplacé. Angèle a qui? Angèle a qui? Quand le côté y a na Azobela.
Angèle akekawele aketala ya na yazobela. C'est pas grave moi mon na to tikela mutute. Il faut que azala soki possibilité zali bobenga ya na e to bobenga ye moko to remettre ni na. Ça va doyoki va to mona mutu azokende kuna po yaza na telefone te. To zela mutu soki akeke to tinyeli ye maloba ya ayo akuta bino azo mo eloko na ye. Arrosons en ba erni parce que siko il est midi. Ata siko to ko tina pe mutu soki azaki kuna to tini mutu pe ko ya kasi. Kaweleza musika. Kaweleka mo likolo wana soki leki FARDC. Et ça la biso bien botinda mutu akende na kawele wana abengela biso Angèle. OK, merci beaucoup. Nous avançons. Tozo kende pas à pas parce que notre très cher téléspectateur bateau ba mesana ko soutenir bande connaître ya lobby à pour ça 15 000 francs. 30 000 francs. À pour ça 30 000 francs ateka mapa. Ceux qui osala mutema rosunga osaliga ndenge Didier Max asali Maman Viviane pas pour ça 30 000 pour na a banda mombongo na e ke ezalaka luka sala raso musala nini musala pasi parce que na paka juma musala pasi za makasi olobi $500 mo lobi te olobi ka 500 vague parce que muta soutenir yo biso to zongi awa po ye alobaki donc ngala rozonga ka arabo ete na yaka rabo mbala moko te mal mais il faut expliquer. Oh, sala no musala nini $500 ya mbongo oui yo sala na no musala nini musala na ona minute za nini olingi 500% nango nini. Ça va, merci. Kombo nangeza tonton sala musala nini na porter à Libongo nini na liaki pour le moment baibaki nga pousse bato bazo futianga mwana ke Libongo ezate pousse ezalaka combien pousse eza $100 pousse eza $100 donc ceux qui bapesi $100 tous ceux bapesi pousse zongeli musala pour le moment ndeti musala ki porter ya passe nandimina longwana ki porter bo pesa ne fiske $500 na ko fongola ta staff nanga cabine ba shimboki ye bando sunganga. OK siko nengo za bongo à part $500 na métier oyo yebi métier nini oyo siko ba hôtel yo mutako za entreprise na ye à cause na société na ye ata l'image yo habité jeune wana par rapport na nenga lobi na compétence na ye na rozwa na musala na musala nini oyo yebi. Bon, ndeti musala tout sauf que kokumba mutuka. Moto na kumbaka. Magasin na sala kana ebio koma na ebio tanga. C'est normal, nyoso bo pesa na sala. Comment nani? Kombo nanga tonton. Je crois tu as un numéro na téléphone, tu as un numéro de téléphone. OK, tu as un numéro na téléphone, bato bota la sikoyo parce que tu zongi awa parce que bato batalaki, bato ba pesi quelque chose, ba bito pesa pe bandeko na biso na ba kopesa nion sote mais ba pesa ta mwanda mbune fisc et soutenir pe musala ya bandeko parce que awa pe to ka ki ba msuba sala kindumba pour na 3 000 francs pour na 10 000 francs donc neti ya lobaki so ba pesi 50 000 a osa musala uzonga mboka akoteka nini boemu ya omoni lelo toye to solola na ye parce que bato batalaki basepeli ko aider yo pe ninga ningo lobi kombo nani kombo nanga tonton ndako neza awa ndako yango po sona komi oyiba ba okanganga na obeta boloko moyibi eza mabe donc je crois prochainement so nzamba soutenir a toucher mutema bato mususu au mona biso pe ka to ya to tuna tonton azali ndete otuna awa parce que ngala rolata nanga teni nanga boite na caméra na yaka mamona lukae. Donc voilà, merci beaucoup tonton. Je crois ce qui nous a touché mon thème ya batu to ya to beta porte to toke to solanayo to pesa o bandeko batinde. Merci beaucoup. Nous avançons, il s'appelle tonton un jeune courageux na ozonga na zwango. OK. Un jeune courageux alobi a osa musala nyonso. Asa za porter ba ibaki pusunaye. Nous sommes là pour sensibiliser la jeunesse qui est conscient. Et puis voilà, on va prendre un jeune ici. Ah, toi, on a Paka Juma. Oui, papa Boni, comment on a? Kombo nanga kilo mouta ya mboka. Musala nini kilo mouta ya mboka. Artiste préféré des Afrancor. Naza musicien ya Afrancor. Mais na pays na biso balingi ba chaîne ba développer te balingi nde bango ma ba développer. Est-ce que ngo développer mboka na biso na nini? Na musique onga na sailaka. Na côté konga na tekaka. Na kopera, na pe musicien,
Mais na osa musala ngo bénéfice te na yemba pe ba député belé na bénéficiaire te. Oui maneti banze munini. Banzemba mabele lisi. Neti nze muni ya mabele lisi. Neti na itoki anazali. Yo na ha? Ya koli keteko tinting. Yo mto bora place. Yango wana. Siko ipanjo lipe na yemba. OK. Na yemba posa no zanini. No. Posa no zanini. Ha? Posa na ngai nde babongisaka nano biso bato tovotaka bango soki bazwi babosani biso era bavoti nde baya koluka biso bon ngongo nano bayebi nao biso na paka te na ngonga kovote bango nde bayebi paka na kawele mais awa ndenge bazwi kibokonzi babosani paka na kawele na ngonga propagande nde baya koluka biso. Yo vandi place ni ngana vandi na paka. OK. Parce que biso ande toya pour la sensibilisation, il y a diminution de la saleté, il y a propreté. Tout ça pour ça qui ça est comme propre. Na likanisi au chef de l'État azuye tant que citoyen congolais que yo esika ovando tshaka bopeto. Bopeto ezalaka mende bakonzi bango moko nde babongisa mboka na biso te. Liboso ya ndako na est-ce que mokonza royal liboso ya ndako na pas bongisa. Bon, est-ce que na prince yo biso to tambolaka propre ezali. Soko tamboli ba peyo ya libando biso tambolaka. Prince eza modelo. Yo moko liboso ya ndako na yo. Prince yo. Yo mo fo banana liboso ya ndako na yo. Liboso ya ndako na nga propre ngo yo poto wana paka. Liboso ya ndako na nga yango propre yango. OK. Donc ça la fait bien batalio bakonzi balandio. Je crois le message est passé. Merci beaucoup. Na ndenge ya participer na émission na biso. Je crois prochainement toroleka tellement souci na yo siko ezani. Avant nanu mboka e bonga nanu. Bongisaka na bato ba peuple ya mboka na liboso. Parce que peuple mboka faut bongisa ndene. Avec misala dollar ekita kolia e bonga. Oyoki? Dollar ezala malamu. Dollar na oto ya dollar ekita. Mbongo na bisa fra congolais yeba na te. Tokomo yeba ba dollar bambonga mboka libanda. Omo mbongo na bisa fra soko ke nanga tawa na Brazzaville fra congolais bapambusela wango nyei bana tina nango te. Mais biso mbonga Brazza soko ekomi awo. Tozwaka ngo na valeur par rapport na mbonga biso congolais. Merci beaucoup. Toki message na bakonzi bato balandi bayoki message na. Ngana pesi bango ka merci ndenge bazwi taya ke ba développer pona makambo etali ko bongisa mboka. Mavana mboka e bonga nano. Pe ba sepelaka po bazwa courage ko bongisa pe mboka. OK. Soyez pour le beaux artistes. Siko artiste ba orchestre zebele pour no ke na ba orchestre mususu te. Orchestre soyi développer mais zate producteur zate ndenge nini ko développer. Mais Fali Azali, Kofi Azali, Ouer Azali, Babina File Bazali, J6 Abdallah Bazali, Gez Mawete Bazali, pour nous qui na ba groupe na ba onte ba innocent Bazali. Tango Bazali, avant no mutu akende no omoni mutabota mana étoile na ye. Peut-être à redévelopper la musique, peut-être na ndenge na tekaka. Mais bango nde bato babima na on part na bango. Mais tango ngana zoluka no yanga position ya obi. Bango bazwa po oya bango kende osala test pa na bango bazwa yo test ngona to kende ndenge nini kaka bongo mais na TV ba tshaka ba numéro na bango oyebi ba place ba répétition bamboka nao eloko to lela ne mboka nano ebonga po mboka soke bonge ata na beta ka manjanja na libosa ndako na ngai suka ka ba se retrouver. Merci beaucoup Toyoki. Comprendre? Ouais. Ah merci. Kitoko Kitoko makasi. Nous avançons, chers téléspectateurs, nous sommes à Paka Djouma. Nous sommes venus sensibiliser la jeunesse. Voilà pourquoi c'est très difficile de sensibiliser, mais nous avançons mollo mollo. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne, c'est très important. Congolais solo. Et voilà donc, nous sommes toujours à Paka Djouma. Toluga Cécile, attention. Toujours Luga Cécile. C'est là, c'est toujours comme ça. Toluga Cécile. To contribuer pe. Nanenga sengaki ata to pe sanyo sauté. To pe sa oyo. Bande wana biso batindi. Père Mbote hein. Toluga Cécile.
Cécile Azate. Balobi totale anase. Cécile Atongarat. Ye Kasazap. Ah, bon, babi Cécile à l'écolo. Donc, bah, tout aux Luka Lelo, Oyo. Il faut tout Luka. Bazo tambola, déplacement, mais toujours landa bankaka. Nanda kuapi. Boé. Ah, ok. Nous avançons. Nous avançons. Toluga. Ah, grand prêtre Sanzungu. Père, bonjour. Hein. Père Mbote. Ah, Torozwa. Idée. Ope sabiso nano idée. Oyebi sabiso nini oyosala nzungu na maboko. Ok, nous avançons. Toujours un peu père awa. Oh, musala banzungu bolelara. Monenge salamara na aluminium. Na vandata awa papa. Mbote papa. Mbote. Comment nani papa? Papa Djema. Cécile Toya Luka babi azate lukela bisoe. Papa nani? Papa Djema elo. Ok, papa Djema tomoni awa ozo balusa tomoni pe banzungu ezesika o banzungu esalamaka. Oza atelier banzungu esalamaka awa. Atelier banzungu. Ouais. Est-ce que ba marque banzungu nini oyo sala? Bon nazo sala awa numéro 8, okay. Na numéro 5, okay. Na numéro 4. OK. Ouais. Banzungu non osala boye, eza banzungu eza durable. En tout cas, ils sont durables. Ils sont la population dans les moments où c'est gagné. Ça fait combien de temps de jours ça la maman banzungu? Depuis 88 presque. 88. Depuis 88. Ah on a dit ça. T'es na banane na mbanda. Ti na a. Est-ce que ba difficulté ni no kutana nango na ningo sala banzungu? Difficulté c'est belé ndeko nangai. Difficulté belé. Puisque musa to ko sala to zo boko la bana, to zo tangisa bango. Mais difficulté za nini? Donc matière. Moni matière to jouaka. En tout cas l'état azo landela biso pena bien te. Zo kande za musala moko yo. Ezo sunga. Il fait comme industriel. C'est ça. Au moins na 14e rue. Compagnie moko zana ba yaki kala kominza. Et comment est-ce ka komiko? Azana ba instrument nyonso tout. Ako sa moule ba original lokola biso kaka. Donc ba moule moko original ya mbala moko bozo bimisa mbala moko na sala kutu na compagnie wana. Donc tant na mona compagnie wana bi mboka na biso biloko biso to na ngonde ya ngoyo. Donc ko mona matière ba ko couler industriellement. Donc mais koti mbala moko eleki na ba moule et couler et bimisi et zo donc par jour ba ko se manger ba 1000 et quelques casseroles. Musala oyo sala o yekola yango na entreprise industrielle to yomoko ne muto créer. Bon, ezalika bande kwa biso msusu. Bango babandai ko sala, ba yekoli, ba yepe ko lakisa pe biso. Mais so landi bien, e utabe a partir ya biloko wana ba compagnie wana. Biloko la biso tozana no na ba bozuya ko sala biloko wana ba machine wana te. Donc tozana no kaka. Par jour sala combien de nzungu? Bon par jour musu na ko sala ba 20 na polo na zana maboko. Ba 20, ba 15 ndingwa. Nzungu moko teka iteka mara combien? Boneti numéro 8 na sika tozo teka ngona 20 000. OK. Et bongo ndeko s'il te plaît est-ce que c'est possible ou la biso nzungu wana bato bazotala bato balingaka ba nzungu babenga nzungu ni? Bo babenga ngo na loba mingi ba ko benga ngo nzungu ya mbodi. Mbodi. OK. OK. Bato basala ka banzungu mbodi neti oyobi o eza combien? Oyo numéro 4 ya. Numéro combien? 4. Numéro 4. Oh, est-ce que ça a pris combien? Oh, tu as 12 000 à 10. 12 000 francs. Donc Bandeko, s'il vous plaît, pour soutenir l'œuvre de notre très cher papa, Soro Sepeli, Asala Banzungu Oyo, Yolukaro qui soma Banzungu Mbodi, Banzungu Mbodi za awa, tu peux nous contacter, bisoto orienter à tout ça pour ça Sanzungu Bansal. Et ça on a pris il y a Obalubara ya Pamba.
12 000 francs oza na nzungu oyo et puis eza na nzungu mosusu ya munene yango oyo nzungu ya munene yango oyo donc oyo eza combien papa wana totia yango 25 000 suka na 20 000 donc le roi $10 donc tu peux contribuer solingo contribuer parce que yé asengi te ke bokabela mbongo ya sengi bosomba banzungu na ye c'est une manière de contribuer pour y parler sa famille aller sa bandeko atangisa bana donc c'est très important papa yo sala banzungu na ye awa merci papa na nengo ya mbibiso na kati ya ndaku na yo na kati ya maison na yo je crois prochainement ceux qui bandeko o bana pour ça ya commande to koyaka vers yo pour to sombela bango banzungu to pesa bango merci beaucoup na bitelo ni asuko roloba eloko asuko to roloba ba konjina biso batalaka makambo oyo omoni puisque eza développement lelo yo to kama ba chinois même ba plastique ba ko sala na ba compagnie wana eza na ba mulu lokola ne biso to sala donc soki ba encadrer biso biloko na to zui et ko sala tant sous na niveau ya l'état tie dépôt ya munene akobi bato ba komi ko soma na niveau ya l'état biso to komi ko lokola ba travailler c'est ça. Vous avez bana combien? Nous avons 8 enfants. 8 enfants. Bana nyonso bazotanga tonde. Bon, nazo bunda na bango ka. Na musala. Na musala oyo. Et simba papa, biso à chaque fois so commande ye to ya vers yo po to sunga pe bandeko na biso oyo zana bonanda. Donc on aime te pesa moto. OK. Ah, les amis, c'est kuna pe moto. Donc na osala boye kuna. Donc o siko la kati ni neza wana. Eza elisi eza na kati. OK. Eza lokola ventilateur. Azo pesa mon pepe na eko bimisa moto. OK. OK. Donc voilà, bomoni nenge moto ezo mata moto ezo ngala. Donc nenge papa azali ko balusa machine na ye kuna pe moto ezo pela. Bomoni papa biloko wana kuna eza ba nini? Oto moni otie na eza lo ma belo mélanger. Wana eza ba moule. Ba moule. Ba moule ya banzungu na lobaki wana. OK. OK. Ba moule nde yango wana sika soki matière beli a onde to kena converser yango kuna. OK. Siko ba matière oyo bozwa ngo wapi? Ba matière oyo bozwa ngo wapi? Ba matière tozo somba. Na ba mituka oyo kufi ba boîte de vitesse ya mituka. Bon, tout consort. Ah bosomba par kilo? To somba ngo par kilo. Par kilo à combien? Kilo siko comme na 2800, 2500 ya mo ndengo. OK. Merci beaucoup, nous avançons. Donc je crois vous suivez les images. Les industries locales ya papa a débrouillé pour aller sa 8 banana ye yo pe so moni aux initiatives ya Rosala industrie ya munene papa azali vous pouvez travailler en collaboration, c'est très important. Soro lingo investir na banzungu ezali ya sale la rayo te kaka. C'est une manière aussi de mettre la main dans la pâte. Donc voilà, c'est un peu ça. To ngamo pe non na balusa. Il faut na kena nenga bo na nenga sima. Voilà. Donc ngamo comme exemple nena osala boye moto kuna ezo pela. Donc voilà. Ngape na contribuer na pelisa pena no moto ngo aluminium et lambama. Donc voilà. Kala ingangu, kala technique. Nous devons bâtir notre pays plus beau qu'avant. Donc voilà. Toi, toujours sala musala. Oh, papa laissera wibana. Attends, c'est là, wibana. Donc, abandana musala. Oh, azole sa bana. Donc voilà. Congolais solo. Cécilia, yeyo. Cécilia. Boni. Ah, moni biso yeyo to sa nini to zongi boni santé. Nazana nga bien. Lelo biso toye parce que batu o batala kiyo. Neti tonton Didier Max a jugé qui bon alobaki totine de l'autre quelque chose o ego permettre yo o melata jina yo o lea o yo rolia
à part ça boni. En tout cas, merci. Nzamba pambola ye. Comme on est Didier Max. A tala yo ya zalaka na ye na Angleterre. Tanga tala kiyo azaki choqué. Abi pour na 3000 francs, pour na 10 000 francs ceci la yote kanzoto. Bonga na opesa ye siko sanke na simbaye. En tout cas, nzamba pambola ye. Bata boyene na linga bango basunga biso po tozala pe bien to batela pe nzoto na biso. Un jour pe tozala mbali ya bien to préparer venir ya bana na biso. En tout cas, merci nzamba pambola ye. Bon, on va remettre yo nini na yo. On va remettre yo iloko na yo o ba pesaki. Ba pesi ba tindelenga mbongo ya des personnes milanga na ogana ngo. Oza yo. Mbongo na yo, oza mbongo mutu mususu toyaki koluka ya yo yango. Donc maloba na yo egangaki oyo permettre yo omoni nzoto eza sacré, nzoto eza sacré, bato batala ki yo sali bango pasi. Tantôt Didier Max a dit non, pour na 3000 francs, ceci la route ka nzoto bongote. Yango, ngasko na pesier plus que 3000 francs wana, sans que na simbaye, sans que na bimanaye. Siko yemoro Cécilia a la conscience, à mon avis, message na ye komaki, batala ki yo mutabité. Ozwa oyo permettre yo olia na mwana yo sombele miliki et permettre yo otongaka osoma basinga na yo osala oyo osala mais oyo ba ke vie eza vie moni vie eza vie nzoto eza nzambe molimo peza ya nzambe kolinga te koteka nzoto pona 3000 francs neti bomoni koteki na ote nateki te ozwi yango parce que maloba na yo nemte sali ozwa oyo ozwi. Merci beaucoup Cécile. Lelo nino loba na bandeko ba hôtel yo et puis na bandeko oyo bazo continuer kindumba. En tout cas na opesa ba conseil vie wana eza na malamu te. To tika to changer to lukata to tekata mai ke to salela su biloko wana eza ta na tina te. Bandeko nanga basi malade ye na Kongo ebele. To tika to ke ata ba mabala ngwa nyongo to fanda to tika kindumba. Liloba nazaki na oka ya ngwana pesio merci penza nzamba pambola yo. Okay. Merci beaucoup Nazwa Ganangai. Merci beaucoup Cécilia, nous avançons. Voilà, nous avons laissé l'enveloppe à Cécilia. Cécilia, papa Didier Max ayoka kie yango moni lelo toye rotikela e. Donc Cécilia, eza yo. Ezateke bimisa bitumba bonjour lobaki mutaza été. OK, merci beaucoup. Nous avançons. Bango bandima kiteke tozonga. Yone mtozaki na rondima. Donc voilà. Congoli solo. Toko ponda te. Tomo na bino kala ba bloko ko masala soso na maboko na ba mabende siko eza nini? Oza lisala soso. Oza micro. Yango ne bosala ngolo ko masala ndeke boye. Eza masala te. Ngaka liso ko mona ndeke te. Limbisa ko mona libata. Siko. Benga ngo micro. Ya ba poil. Na sekalanga. Siko eza ndeni na ba mikono ba bloka kilo boye. Boni na komona. Nga komona nga kato. Kato to moni biso to na paka juma awa. To yaki otala ba ndeko mususu o proche de l'autre fois to zwaki bango par rapport à musala basalaka. Yango moni bato basungaka batu batindaki moi quelque chose to yotikela bandeko balobaki prochainement. Yango to yotikela bandeko mususu koto tozoleka to tuna ndenge nini pozo vivre mode de vie za ndenge nini yo sala musala ni. Naza kutu na musala te. Nazo tekalanga ka ba mapalanga oyo
Bon musala vraiment ya kosala eza nango te po na mona kalanga muto opesa nga musala te po biso moko pe bakoko na biso bazalaka na misala te biso pe tokozala na musala nde nini bakoko na biso bazalaka koteka biso pe toteka po tokozala na musala te po liboso na biso bato bazalaka na misala te siko biso tokezwela musala ngo na moyen nini nana opia biso yo tanga nga natanga na ngai me na ndenge natanga na ndenge pe ape kotanga donc naomona na ngai sikali na oketelemela te nasuki kaka nde natekaka na ngai bamapa na ngai bona bamakala otanga wapi osuka na classe bon atangaka na baekole kande bato atangaka bon nasuka pe na classe moko peke ya gravité mais on nayebi eza kaka natanga naza vraiment bouiki tout fait te donc nayebi mo eloko mo boye oyo nakoyebake mutu akolakisa nga te nga moko nayebi mais o nayebi na ope nazali eza pasi mpo nazwa pe mosala omakambo lobi bamisu bacomprendre te na classe oyo osuka na classe nini bon nga nasukaka na 3e humanité 3e humanité osalaka nini na 3e nazalaka na option moko neti bon ndolakisa biso te nakatanaka na ngaka na katikati balingi balakisa biso ba option namoni nakatani mpo minervali ezalaki mo un peu difficile yo bandaki na 3e option na yo oyebi option na yo te parce que option ebandaki te tosukwa nini osala na 3e mwana ozalaki kosala option nini na ndosala na ngaka kuti kaka coupe kuti oyebi ndenge oza boyebi otonga nabandaki kaka kotonga me ntango mpe nakatani mpo na baminervali yango omoni ngai nasuki otanga na ekole bon nandotanga na complexe scolaire kiba na yolo eso lelo oza na paka juma ozoteka mapa okomi na bana combien naza na bana 5 ok budget ya mapa na yo oyo ezalaka combien okoloba nini lokola franc natekelaka vraiment fro eza te tokendaka epa bamindele kuna kolela na badepo bapie biso mapa soki toteki apres koteka tokezongisa mbongo na bango yo moko fond na yo eza ya combien franc na nga moko na perdre likolo ya kobelisa bana yango franc na nga esilaka nazalaka na franc 50 000 francs congolais siko lelo komi na franc combien naza lisu na franc te seke nazindi nde donc longwa na 50 000 nakwei par terre nakenda kaka kodefa naye nateki apres nakezongisa mbongo est ce que lelo soki ozwi fond ya 50 000 est-ce que okweya lisusu nakoki kokweya soki inconvénient moko boye ekomelinga mais soki ekomelinga te nakoavance inconvénient neti nini lokwaka nde bana babelaka bo bana babelaka papa azali bapapa bango kaka boye kaka nde bapapa ngo ya mboko bazali soki abotisi yo ayoki osu mabe akomi su kote mosusu yango wana ntango mpe ayininga nga mpe namoni kaka toyinana na biso nga mpe na nga nakomi na nga kote mosusu ye mpe kote mosusu atiki osiko na 5 bana na 5 bana otour ya liboso ezalaki mwana moko ayini akei tour ya mibale aye lisusu te kaka ntango tosali kaka effectif wana ye ayoki nga mabe alobi nga nakomi solo ya bana akomi kote mosusu oyo bana baza te ayoki osola bana sola bana nde seke nazopenalize ye na ndenge ye alingaki akokoma ndako makelele eza te moto akoderange na bamakelele aza te bon kolia mpe ya neti ya gravité invité na ye nga paseke nga nakomi na basarge nga moko moto amoni nga lokola nga nde motu na ye na basage ana me basage ana ebandi epa na ye yango wana ayoki nga mabe tolobakaki ayoki nga mabe mongai tozalaka biso na ye kaka lokola amoni nga na bana donc amoni nga lokola nga na ye na basarge ye mpe abendani na ye aboteli nga baproblème ndenge oza boye yo zwele bambanda te bambanda baza te naotekana nga bamapa bona so nazala mbanda me naza bana no 5 oyo bango ye wana bango wana bamisusu bango oyo bamisusu bango oyo ye komunene batangaka bango batengaka kaka odebu yango kaka mpo bakende neti ya mokolo aza na age ni ya mokolo naza na 15 ans ya mokolo bango na 15 ans sikoyo nde baza boye na ntongo bamelaka ntina bango apres bale fufu na bango ndenge ezala ka yango wana kaka baliaka na bango ya kolia ekozanga te ya grave ekozanga me ya moke mpo na neti lelo lambeli bango nini lelo tozwi ata loka kolia te toyebi kaka toteka mapa so mpe tozwi biloko te baloli kama bameli ntina bango biso tobika na biso kana ti kaka ti kaka tobaloli soki tomonike na poko tokolia na biso te mpe tobaloli mpe sukaolambela bango mpe ata loso balie loso mpe bazombaka na mbongo te papa bango nyonso tobuka ngo nde na nje osaka na ba 1000 francs ba 2000 euros eza 2000 mpe 1000 francs mais 1000 francs nayebi te soki balokotaka nga na opesa bana 2000 francs basomba nga na opesa bango 2000 francs basomba comment on appelle ça basomba nga na opesa bango 2000 francs basomba loso opesa bango 2000 francs basomba loso 2000 francs yango osombela bana loso merci beaucoup vraiment na sepeli po ezala teke nalekaki
2000 francs yango. Donc autoza na ngoto kabula pena baninga, elle a 5 enfants, a débrouillé à rater mapa. Donc voilà. Bon, elo wasuko rolo banini na bandeko oyo baotala na musika, bandeko oyo netia par musala mususu oyebi musala ni. Nena zaboye na yebi kaka musala lokwa na musala ya ndako na yebi. Musala musupe to ya kosuka bilamba na yebi. Ba musala lokwa na ba bureau soki balakisi ngape na kosala. Mais pour le moment c'est nazo kemba penza kana mbonga mapa fe ko kafuna teka na kezo mbongo na moi. Soki pe ekokite bakatinga nyongo ka bakotinga nyongo na carte. Ndenge po pesinga mbongo oyo nzambe pe apambola yo po musala na yo ekende liboso abakisela okutanisa po tango yo goya lisusa la prochaine okokuta biso pe tokosunga makaka. Ona kokakolo bakaya yango wana. Ope ba omona biso pe ba luka mutu pe akosala pe mwa musala po sunga na bana. Baya kozwanga naza orphelin nazaka na charge. Donc makoki ezate na obikaka na mawanzambe. Yo ze koloni. Nga naza mongo. Ba mongo nyonso o ba otala yo. S'il faut nengo bio senga bomba misala ba nini opesa message no la kimongo. Pona kimongo vraiment pona ko ba munoko na ngawana na koli vraiment comme na ba mongo te. Mais ezaka lingala ezaka neti na lo bakala munoko mboka po lingala lo ba maka partout. Bango bande ko na pia bango ka courage yake baluka. Na façon na nzela banga ko luka bako kuta na pena lisungi mususu pe basungami nango. On a yebisa bango ka yango wana. Ça va? Nzambe apambola bino na ndenge bobo continuer ka malamu à bonne chance. Et voilà donc maman comment nani? Comment nanga Kato? Maman Kato mère double to qui pa na awa to zaki oleka abengi biso. Elle avait besoin de parler, voilà pourquoi elle a parlé. Si vous avez besoin de soutenir Mère Double, n'hésitez pas. Soutenez comme les autres. Yazana bana, mobile tika ina 5 bana. So moni peke obi on somme la bana tamo sac à l'eau, ça t'a demi sac à l'eau, sobalia et au sala bien. Balane bango ba misusu ba sakana. Merci beaucoup. Congolais solo. Maman Boni. Ah papa. Moni ndako efungwami yo moko talaka na kati ya ndako ndenga nazali. Papa ngai nakufela mobali. Papa nazana bana te. Nazana mwana ya mobali moko. Papa nazo souffrir makasi. Papa talaka ndenga nazoteka. Mukolo ndako ayeka na minute oyo ayeko tuna ngambongo ndako. Nafuta ndako combien? Nafuta kandako 35,000. Na mwa ndako oyo. Ngana obi papa sikoyo nakozwa mbongo wapi? Nakozwa mbongo wapi? Sikoyo naoteka kaka mwa makala oyo nasomi makala ya 15,000 yango wana na obalusa muke yo zelangai soki nazui nakopesa yo ata mwa muke ngana kozwa na pesa kwa ata mwa muke. Okay, si je comprends très bien fond ya makala na yo eza 15,000 francs. 15,000 soki nateki boy. Soki nzami asungi ngai atelinga maboko na kodwa a 30,000 20,000. Bon sikoyo naki kosoma mwa makala ata ya 25,000 ata ya 26,000 soki na 30,000. Bon siko nafuta kandako kaka na biloko oyo. Sikoyo yango wana na bengi bino nazali pasi eleki ngai papa. Na sufraka mingi papa na ngai. Eloko nazana eloko te yo moko tala kaka ndenge ofani boye pe ndako efungwami ka yangu moko tala ka position nenga na fani na kati ya ndako. So makala bote ka combien? Makala boye oyo 500. 500 bao ya mike 300 bao ya mike ya poussière. Merci maman, je crois batu batalio okomi na âge ne okomi na mbula ni. Ngai na komi na 70. Batali biso, je crois, n'a pas passé. Je manque même de mots à dire. Maman Biko Monani. Maman Boyo Véronique. Font un makala à 15,000 francs. À ce makala 15,000 pour abimisa te kaba 500, 300 francs pour permettre ya futa ndakuna 35,000 francs. Bateau bosunga bateau. Donc moi je manque n'a pas passé, je manque de mots, n'a habité sur la salle nini. Mais
Merci d'abord à Didier Max, tonton Didier Max. Merci aussi à Congo et Sengo. Bato bana mutema ko soutenir. Tant moni maman boy. Na yebi que so pesa ta 10 €, 20 € et aider maman et rosala bien. Muto amoni ka tout ami. Maman muto amoni que yé pas na maman ya âge o. Muto amoni que peut-être abungi sape maman. Bato basungaka ba maman. Bo hésiter te, bo sunga maman. Maman te ka makala oyo pour afute les sika lalaka et permettre à Alia et permettre à Pamela. Maman, au rôle banini pour na bateau basunga bateau batika ba maman te. Papa, ngai banana botami nazana kisasa. Papa nanga kufi, mama nanga kufi. Na bana mosusu pe bakufa. Bon sikoyo pona kosunga papa basungaka. Ozo mona basungaka. Soki na ke une église est au samelaka. Basungaka. Mais papa ya mingi te. Kaka moi muke kaka. Kaka bapesi kaka moi pièce yelama mama jua. Pièce yelama wana nakolia pièce yelama. Soki nazangi na dui kaka pièce wana na teki. Na bakisika na moi mbongo ya mumbongo. Bon siko na kosala ndenge nini papa na ngai. Bon, merci maman. Je crois bateau balandi biso sikoyo. Ngai éviter so na sala nini mais ngape na somba makala. Na somba ta makala parce que ko soma makala yango ne mute ko contribuer au le sabana. Mais toutefois ceux qui bandeko ba tout ami, ba monique ba roedeo biso to royaka. Parce que tozonga ki boepo ezana ba ser mususu baza boe bango pe ba participer ki ba loba ki l'autre fois batamite mamalam batindeli bango quelque chose neto yotike la bango ya moni biso to le kaka to sensibiliser il faut bozala makasi et puis sika bozali il faut propreté zala pour na éviter ba maladie pour na éviter typhoïde pour na éviter pe malaria ngala osoma makala na part na ngai. Donc bateau pe baotala opa moni pa osoba makala na ndenge na ye pour contribuer pe na musala na yo et rozala bien pour lelo na équipe pour na bato mususu maintenant na kuta na yo ngala osoma makala ne na somi mapa kuna na osoma pe ka makala pa na yo pour to chara mettre dans la pâte moni pour tala rosa mama pour ngala osoma na makala ndenge lo ba nyonso ba osoma ngala somi na ngaka makala na somi na ngaka makala nga somi na ngaka makala bato ba moni ke ba osombelo sac ya makala ba sombela ba osomba soki nzambe muteme beti bango ba osombela donc pas de problème je crois nzamba osungara mama yo kobaka koteka zalaka na bosembo na bosolo donc merci beaucoup. Nos très chers téléspectateurs, si vous avez quelque chose pour soutenir les orphelins, n'hésitez pas. Nous sommes là juste votre pont. Tozoyara, tozola la maman, toi na kata paka juma. Tozola kata paka juma. Ici ka oboyo ka paka juma. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui. Pour passer, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la Paka Juma. La réalité, ni ba vivant, on a Paka Juma. Bon, moni, tous qui koto kuna, tous avancer comme malem, ti, toko bakaka. Congolais solo. Maman Mbote. Mbote papa. Tomonyo awa na ba mai à 50 francs. Expliquez bisona nous comment nani. Comment nangai otonga Eveline. Otoka Eveline. Tonga Eveline. Na kata paka. Na banda na paka. Nazana bana 10. Nazana bana 10. Pe na ofutela nda 40,000. 40,000. Tala ndunda bazote kela biso ya 1000 francs. Nateka kamai. Yoteka mai nini? Mai yoyo ya 50. Pona ya kolesa bana wana batanga classe. Nazomona nde pass. Bana pe soki bazangi kotanga bakoya kokanga biso baboti. Oh otangisa mwana te. Siko naza mwasi na oboko la bana wana ndengeni. Yo vana kayo moko bo papa zate. Papa zate. Papa kende. Naza kufa. Naza kana bana. Pe mayo ya 50 francs nazomona nde pass.
bakomi oseka ngai tala ata suki na ngai nakanga te nakozwa mbongo wapi. Budget na yo eza ya combien ya mai oyo? Oh ya ngai wana soki nazwi ka budget na ngai ke mutu apesi nga mwa mbongo na oteka swate fufu makala nateki mbongo oyo ya mai nyonso nateka mai na olela wana nazwa glacière na tie mai nanga na baji boye na bandi koteka na bandi pe kobokola ba capital na yo eza combien? Wana soki nazwa ata 50,000 na okina sala pona somba ba glacière oyo ozosalela sikoyo. Ngana osalela nateki boye ti nazwi ka 3,000 wana to 4,000 bana balie. Yo somaka mai ya combien? Mai ya 2,000 nateki. Moi ya 2,000 francs bimisaka combien mbongo? Bimisa soki na leki na bete ata 5 tours na ozwa 8,000. Ok, sikoyo non lobi na oza na posa glacière poteka ba jus hermo lobi oza na posa teka fufu en fait na jus na fufu il faut teka ni na oteka nanga ka mai pona mbongo na mesani nango na oteka ka mai na ba jus nanga donc sikoyo na mai na yo poteka ngo bien esenga glacière senga ka glacière dale kanga glacière na oteka na lokote wana ka koloko glacière ngo non lobi ya 50,000 francs. Bateka kuna na zandu bateka ba 50,000 60 ozui ya bien. Donc ceux qui va payer yo so nzamba tout peut-être mutima va payer 50,000 oko teka osabo mongo no malamu na kosala ngo bien okwea te na okwea te oneza mbongo na mesani pe na okwea lisundengeni ose colonie nazaka mutetela. Je crois que Tété la plus balanda biso ebele. Est-ce que c'est possible pour passer message non à qui Tété la bandeko o baba Tété la o amoni pe ke ne on a Tété la zote kama inga pena soutenir ye bino ba Tété la bozaka pena ba bolingo na bino. Na ebite message nini oyo yoro passer siko na ki Tété. Bime ko Tété la kelemi. Kana wande wa sekami wa Tété la we ko la ngo. Ko yambisa kanga yema debi ko la yo jase dimena. Donc, le message est passé, je crois. Mais j'ai compris que le message est passé. Tété la Nyon Sobayoki, mère, je crois, Soki, Nzamba Sungi, Bato, Mite Manabango et Kokaraboete, ceux qui va soutenir, Bisoto Royara, Tozong et Londe, Toyepepa, Bandegom Suso, Toyaki Liboso. Donc, je me suis au monde appelé Katoyo, Binda Kuneza. Ndako nangeza. Navanda anateka ata boleki bokutanga ka awa na oteka Congoli solo. Comment on Blaise Boula tonton Skol Blaise Penda comment on Blaise Blaise Boula Blaise Boula vous en combo ya mission Blaise Boula ndé bon mandeko te to mandeko ta mama na ngani mutabotanga tsanga ndo yi na ndenge moko c'est yo yemba na banomi kana ngala bo mwana me datu ni na koma mukolo boye mwaita na imba alisuta osala kopi bon nasala bakopi ana ngwebele nakatsa mboka tosala bakopi ka tokenda tongo koluka lokwa biso ba lokola ngaboye nakina na ngatorasi na zida nakasi nini natora madesu natora na madesu akomema madesu na ngwa babenga ngotore totorane Paka tu m'avais singa ba kope zebele aja ba ibaka aja batu bazoteka nzoto donc tokutana mamebele na paka bon paka zuma ya quartier o ya limete ya commune ya limete mais quartier na biso paka zuma comme teki na ngo sangwa mabe bon te ebite na comme te ndenge sangwa nga mabe ke na biso to mona sangwa to mona mabe ala te to mona na ngo ka ndenge moko ya pe tous les communes za na ngo ka bon ya pona paka zuma ta paka juma oke na esangwe beba na bien si mais biso mo bakolo paka juma to mona ngo mabete to mona yo batala posa no nini olingo lo banini bon posa na ngai eza pona commune na biso to boyi na ngo basangwe ya pamba to boyi ko finga commune na biso quartier na biso oyo comme teki na ngo sango e beba na yango bino batu boleka na TV biloba loba bo finga na bino paka juma te jour to kozwa moko na TV azo finga limete na quartier na biso to kolia mobesu mone bo finga mibi mibi ba te ape bandumba bazate biso ne to zaboe
baloba na biso ya bana bangala bazalaka misongwa te lowa biso ngai nazala nga mongala te nalanga moyaka mais na telema awa nafanda na bangala tokokana bango lokola tokoma banoko tokoma lokwa famille mais na musika na bango kofinga no quartier na biso te banani bafinga quartier kasi bato wana toyoka ka sang tous les communes ya kati ya quartier ya Kinshasa bafinga na baoka paka Juma tous les quartiers à kati ya Kinshasa na changu soki kuna baloba peka o bafinga changu ape na Yesu zo bafinga ape paka mais kofinga changu na kofinga limité ya limité leki limité commune présidentielle oui ba omona ngata tina te atatina mota que no yo alelo ke bafinga limité makasi o limité za salité limité bandumbe belé poilu miibi lokuta biso poids lourd miibi depuis président Fati Beto Asaya moibi ezala lisuta kinduma pe makasi ya lisuta mbongo pezo mona na te po kinduma ngoyo kana eza pete merci beaucoup merci ya bakisaka na pesi bato oyo bazofinga alimete buzoba ya pamba mjuto kozamo situnga Blaise na koboma yo na kochuba ata mbeli c'est Blaise yo chuba mbeli Blaise uzambeli te bo na tuba mutu mbeli na mbeli te na kana bakisi na ngana ote somba amela pona ko calmer nzoto les autres misiki oui que na raisonner maman Blaise Bula parce que Blaise Bula ota le rôle baneni na pesi fe na Blaise Bula bambote belé côté nyoto azali c'est pas ça sama belé c'est pas ça vivant to ebité Blaise Bula zanfi kolwa vivant muninga wera wana za mwa mutu likoshi boy na pesi mbote mingi ndo ino ye komone Blaise azala na limité na paka Juma so lookinga ateona ta omona nga Blaise bibenze mo Blaise radeza te na ebi pe na mutu te na yeba nzembo mo boy nzemba ngwa ezani te nzemba Blaise Bula na ebi ngwa na mutu me na bosse na ngango eza grave te prochainement te likambeza te journaliste na ngala peso pe mbote mi na bana na nzambe pa batela onde tokuna biso na peso mbote na bana nyo merci aya na bana na kala mwana moko ake 5 ngano to ande ngape ngao ke 5 ça va likambeza te ouais Congoli solo ebo banga mai basala ko ba bazo bokole la famille zo kimang maite boyo lingini mutako talo pe boel nga kabelo sko monge bele note ka mai yo comprendre te soni kop oyo sala yo ka soni ni soni makasi soni nini yo te ka mai yo ka soni poani so ngala mela mai na yo po ka soni te na mela yo fele bafinga bisochi na finga bi wana pe bogar ningo za bongo yela ngano mai no no natala mai ngono combien oteka mai combien ba chobu no mona te mai no 50 aïda combien de mai na ibite so ya combien oui ba tene ni compter mai no eza combien yaka compter awa ngala posa nonde awa ngapena melat. Nous sommes à Pakadjouma. Pakadjouma, c'est toujours comme ça. Bah, bah, bunda, bah, bah, donc. Mais moi, on a pioté grand prêtre. Yo comptez les mains, combien 250. 550. Donc, yo ça la cop na yo. Ozora soni pour yo zote kabma, oza bogar. Oza jeune courageux, yo faut bonde ba encourager. Yo ce que yo zote kabma, ozo ke la on soni. Donc moi une tika 550. Parce que yo ga non soni pour ani ebisang. Azende ba finga ne biso. Na lo finga. Ba lekinjela ne ba finga biso. Ba finga binoni. Bana pasi boteka mai. Yo vanda we. Avana na kaweli. Na kaweli. Ovanda epa nani uzana nani apa. Navana epa na biso. Mbongo oteka osala na ngoni.
Na pesa ya na biso acheli kelemo. Kelemba combien bocha? 2000 par jour. 2000 par jour. Pour vous gagner combien? 60 000 par mois. 60 000 wana. Yo aura combien à combien? Par jour na rote ka bo mai na ko bimsata 6000. Aki na pesi 2000. 2000 mususu ye pe abakisi mu. 2000 mususu bala bilo alia. Oh bonne ngote ka ngoseli 550. Na za pour sommer la maya. Wa za pour sommer la maya zo. To soutenir muni. Pesa batu nyonso mai. Te bole la te malembe. Oh, malembe. Ok, c'est bon. Monisco ndeto sombelo mai. Omeke soni sko ka soni point. Musala ozo sala koyokela ngo soni te. Vous comprenez? Ozo ibate. Omoni, ozo ibate, ozo boma batute. Omoni? Baluka siko boye. Otala siko bandeko ba otala siko. Conseil nini opesa na ba jeune rola yo oba ibaka, oba boma rabat po bazwa mbongo. Conseil yake. Bachikaka koyiba. Sala ibele. Loko ngabwe. Ateka mai na ngai. Parishi na soka mbongo. Na comprendre que le bébé te zana peso mongo la yo ya mai OK ndo somba mai na. Osomba mai na yo. Moi qu'est-ce que ça n'a pas on a un client. On a un client. C'est ça. On a un client pour rien. Man. La somme est 1000 francs. Moni, on a un client, on a un client na yo pena. Moi la somme le mai. Ku façon ni comme on a passé au moni, yo do yiba la autour ka soni. Mi yibi ne mayo ka soni. Vous comprenez, master courage et simmarara ko ibate ko bomate. Tango samusano na bosembo et futayo. Tokani kitoko bonne journée. Voilà, tout ça ba mère, botika no ba mère pe baloba bana tout batelemi. Ah, para tu me ma kambo. Mère boni. Bien papa. Comment on Eve. Mère tout mono a la paka. Ça fait combien de temps en kata paka? Nazaka na turo moko. Usalika OK. Ce que c'est pas nous en anda kuna yo tout ça anda kwa ndekuna. Nazana ndia kuna ngai. Anda kuna yo. Ça bana ko. Nazana bana 5. 5. Na papa na bango ensemble. Nazana papa te papa voyage. Utekani. Nataka kamakala me mikolo nazoteka te soko zoyoka ngaka na voix na ngana bana totungisa manaka chanda papa pe azate ne mikolo kala na uteka osomba saka makala aproko moteka na somisa ka makala après na yeko teka saka makala osomba ko saki to soma ka 25000 26000 na kola pe na otungisa ma papa pe azate moyen ezate na ngana bana na kati ya ndako tobera ne na otaka isute. C'est bon. Message na ekomi, nous sommes en Paka Juma. C'est très triste vraiment. Maman za bana 5, ana bana 5, papa za na voyage, ateka makala. Mongo nyonso makala ekendaki na hôpital. Ce qu'on est 5 minutes sur le ça les athées. Donc on n'a pas le choix. Muta monique on t'aime bêti. Que si tu étais ça comme les 25 000 francs. Et vous permettre à 5 balia. Tout ça qui ça sabine mo bobine qui ça c'est ça là. Maman boni. Aïe papa. Yote. Yoko va battre. Nazalaka wate. Maman n'aime ta zalaka. Maman boni. Malamu papa. Comment nani? Comment nanga mama seka. Mama seka. Ah, maman seka. Oza malewa toni. Malewa te papa. Yo sala ni maman.
natekaka mai, natekaka pe mapa, moyo ya koteka eza te. Ata mwana ya kosunga ngai awa aza te. Bana no baza. Nakende botaki bana basi pe bakeka mabala. Talaka mibali ya mikolo oyo. Mibali ya mikolo baseni, biso ne mibali ya mikolo. Bino mibali ya mikolo oyo kaka mwasi alobika atokene pa mama. Okei kuna ne bokende kokutana na mobali mosusu. Akale mwana. Seke yo mwana na bana na basi opesa ba mibali misusu. Napesaka te okopesa ndeni. Nakopesa te. Mwana oyo mobali wa bali mwana na aloba bongo neni. Nga moko mama nabotaki bana nyonso mobali kaka moko. Bongo nga nakolingaka mwana akende kokabola penya bana. Na libala na ye nakolinga te. Mibali ya mikolo yo ne maboko makasi balingaka kokaba te. Yango wana pe baleki kaka na ndenge ya zuwa. Natekaka mapa, natekaka isusu te. Mikolo yo nakweya nafanika boye ndenge okuti biso tovani boye pe tofanika boye. Yo bioteka nini? Na banaki oteka mapa. Mapa kenda. Na kweya. Bino ne bokoya bato tuna paka chuma bozo koya boni. Moyo wapi bato soki bazwi ba nyongo. Paka chuma balinga kaka kodeva. Kodeva wana soki okiotu na monika mutasiriki. Moyo ya kozongisa pe mbongo wana esate bakitika bo. Merci beaucoup. Neni bino? Ongoloba. Hello aloba te. Les enfants. Otika bana ba yepa. Mbasi masona elo ela bino ba bombo na bilora pema. Namoni bana, je vais vous amener le ballon d'or. Non, ela bino ba bombo yo za na téléphone à Sony bonage na petit. A joué. Ou intimider ka ba master now. T'es dans la monibana prochainement, non, elle a ba bombo c'est bon. Ba bombo Je vais vous amener le bonbon, le biscuit, ba bilora bana balia kawana, ba je crois ata ba jus, to la bilonga mo dans la moni ba bilonga ban. So na eda na oyeba ke yazara ki jour na ya ki jour na o paza ki wazaki. Na elle a bino ba bombo. Yo na elo bombo. Siko mona nini o aloba la bana nyonso aza. Yo boloba yaka. C'est yo uzoroleka bango. Comment non? Meda. Meda. Boloba français pe. Boloba yo loba ni. Na balingala. Lingala, utanga de. Na banda utanga na tika. Usuko na classe ni? 4e. Otika point. Na tika nde mikolo na okete po na obela. Obela. Je crois prochainement tantôt ya to loba na mwe ba balati ba uniforme bo ba ba uniforme boya. Yo uniforme yaka. Ozokima. Yo za uniforme obanga. Yaka. Yo yaka courage nani. Wa courage azab. Yo mo yaka no yo tindika mo yaka. Moni. Ya mwasi ya mwasi yaka avec des uniformes. Kimi. Yaka raté. Yaka singana tu na yo loba. Yana tu no tanga wa. Kasi yako ibisanga ito ibisanga na musika. Viens, Yaka. Il y a courage dans téléphone. Boni massa. Bien. Tu étudies où? À Gama. À Gama. Tu es en quelle année? 13 ans. C'est quoi classe na? Vous en classe ni? 4e. 4e. Tu habites où? Hein? Tu habites où? Je sais pas là où tu habites. Na Gama. Au Vanda wapi? Nakawili. Où tu classe? Vous en classe ni? 4e. Obimi to okende classe. Tobimi. Vous en âge ni? 13 ans. C'est bon, là c'est peli. Jour na ya boy na lookout. Kitoko. Bon, paka Dieu pour ngoloba.
Yo tanga. Na gama, yo tanga na gama. Ah, oloba pe français. Yo loba mnoni. Lingala nani? Yo loba lingala ka ya pam. Donc mutaza oloba pe mnoka mboka sa te. Yo loba yo ka mnoni. No mboka. Ah, OK. Congolais solo. Mbote papa. Comment nani? Comment na besha? Ipoza mpaka juma besha. Na mpaka juma. Bete no lisolo ni nezoleka na mpaka juma ni nezoleka pa na makamezo ke malamu. Bon makamyo leka nango malamu te. So to va na awa, eza na posa to va na mpaka juma te mais malgré tout passe ezali. Nini pasi ya ndenge nini? Passe donc mbongo ya kofuta ndako place ya bien ezate. Tozolia bien te to fa na awa mona boye mai soki yembula soki beti ba mai ezokota tina kati ya ndako. Donc toza mal à l'aise. Yo sala musani. Bon pona ngai nafana na bwende nayaki nasala voyage nayaki na ibora ebi balinaire wa bayaka na mai ne bale. Bon tosalaki accident biloko nyonso nanga nayaki nango masangu fufu ezinaki to. Donc na bimia maboko mibale makolo mibale. Olingaki oya oteka nini? Nayaki koteka fufu na masangu na sima mwa biloko nanga pe nazonga. Oboye moya ozonga eza te. Moya nazonga eza te, mbongo eza te pona soma ta mwa marchandise naki. Marchandise oyo fo somba oteka to oteka kuna. Bo pona nga nasala ba piste pe na ngai nake na somi ma ba bilamba awa ba mafuta bani na mati nake kuna na teki na se retrouver po. Somba bilamba ba combien? Bo ba bilamba ba pièce wana ba jipi ba robi ba bilamba bana mapapa ba biloko ndenge wana. Sala combien? Bo pièce la meza eza ba oteka na 10 000 ndenge ba oteka awa 10 000 15 000. Yeso zimbongo na yo ozongi na yo ozongeli commerce. So na zimbongo nanga ata awa so na sepeli na zimbongo na kofutela ngana nanga mwa ndako abia na somi mesa na bani pe koteka. Siko bandeko na yo ba na mongo bato ba olanda yo o passer message na monoko mboka po ba oyo ba otala yo ba mboka mona yo toucher bango. Na opesa bango mbote andeni. Makambo yebisinga ki ozana posa ya mbongo boye osala boye lo bango siko na monoko na bino. Oh. Na bosa na monoko. Bo ayo ko minteve ayo nkene. Tata mbosa lo to sunge lo telefa ngantine ane to kisena mpasi to va te moyen emi kutu na auto ko no motel yo minga yo ko kunu bebe isi kena bona isi sana onya be cheli mantanye moyen yo so me ala ba kushi mpa sabunu mpa to bika bobe fort to va te kimia ane kisi songoli isi Congolais solo. Pondo ya paka juma. O paka juma balambaka te. Yango pondo yango ya paka juma. Pondo ya paka juma. Wana nini? Kingo nini? Ta kingo. Kyo mna kingo dendo. Ya solo. Kingo dendo mnene bongo. Tozo kingo dendo. Tolika. Ponongo combien? Mère, yango expliquer biso na pesa mbongo nona kende te. Nazo sombat. Bobo la soma ponona 1000 francs eboye esangani. Mama moteki. Pondu nazo mona pondu na succès. Nazo comprendre pondu Mama pondu ta wala succès. Mama pondu na yo lenga yo mo. Tole biso mbaleti. Wala comme somi. Kasi yanga no bonga na talango. O lengo yo nana. Est-ce que ya ko expliquer nga oza pondu nini? Ngala baksa pe à 500. Y'a la bac ça paye à 500. Vanda non, na tout non, on comprend pour non.
Maman. Oko expliquer ngate. Kasi nazo pesa out. Naza na mbongo wana pesa out. Kasi nazo pesa bo pona pesa na problème. Bon, c'est là kasi na pesa. Expliquer ngate. Ma. Expliquer ngano pondong sala onde. Pondo musaka. Que te faut vendre nande pour na comprendre. Maman ya longo la pondo non. Pour nous on a succès qui cité bo. Pour battre belé bazo ya sombe pa nonde. Ah biloko yo epesa ka santé. Kasi vanda non expliquer ngana. Na comprendre. Tu expliquer ngaba lamba ngono ndenge nini. Mama comment Ma Chantal. Ma Chantal. Où est pondu nini on a mona bazo tonde le belé la paka chuma. Na changer le problème ça. Tu expliquer. Pesa ngana na sala mosala na ngaya. Ah, olinga mbongo makasi hein. Kasi. Soki na mbongo awa te. Parce que pas musala, osala su musana. Ko olingi mbongo makasi. Ah, pondu wana. Na musala. Sikozo kotsa mbongo na kati bacha mbongo uza sac tu na trousse. Trousse zika tu chozika. Na ko cha mbongo bongo na kati ono ya cancer. Na kozwa te. Bon, expliquer biso pondo, eza pondo ndeni. Pondo wa musaka, osomi mbila, otuti pondo oche na moto. Pona esunga balibota mosala na ngai yango wana o nga na tekelaka mokili na paka bayebi na sala musala pondo ya musaka. Ubanda musalo depuis quand? Na banda 4 ans yango yo na saka musala na tika misala nyonso me na steka ka pondo na ngai efutaka ndako na liaka na bana na ngai na sa bien. Wana kwanga kotuma kwanga ko ya mai eza tuka eza gu makasi kande ba owelela mosana aka yango wana soki bolingi bobakisi nga oede ngai na mombongo mosusu pe na accent na kati na tala pondo. Chers téléspectateurs wabenga ngo pondo musaka yango eza dala mungu eza na bepisi nyonso. OK, c'est bon, merci. Oh bien za kwanga otumba. Ok, c'est bon. Na monika nde bat baolia. Prochainement tonto ya biso moto vanda tolia. Ponga za daya otonda. Ya na succès hein. Mais zo bimalo wa liboke boendeni. O meyo lo bikwanga. Mona te eza kwanga otumba. Tala. Olia omana pembe. Eza lokola. Kaba kwanga wana ba ya yo toliaka. Secret. Siko na cha secret. Bona kishata bataka kasi. Yo semelingi bolo bakite cha bandu siko na visa na munene yango. Uko tseni na kati. Ah. Baka itabisa ba ila bise ba mbongo to mona pasi na kishasa. Ma soma kwanga kasi. Ma. Toka belu. Bako kabanga. Nka jaga banyo. Soma kwanga olia nango. So ninga bolia nyoso 600. Olia ti po na tonda. Mama, pakise banyane ba ouais. OK, ba banyane ba sangisa. Congolais solo. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parcouru Paka Djouma. Et voilà à la fin de cette émission. Binomo Bomoni. Tu as dit la bonne enveloppe, mais tu fallait que donc merci à tout le monde, merci à vos soutiens. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de contribuer, de mettre la main à la pâte. Merci à Théo Zambrota. Et puis sans oublier tonton Clovis Fimpa. Et puis merci aussi affectueusement à celui qu'on appelle Major Bola. Merci pour votre autorisation, Major Bola, parce que c'est lui qui nous a autorisé d'entrer ici à Paka Djouma. C'était pas facile. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo et son officiel télévision. Congolais solo.